Cela dit là, et ça n'a pas de problème. Wana zoloba bakako na traversa akoma lelo na chéri na ngo tunda ya masolo ni parce que ça nous avec so abiko dali me ko raisonner ça yete so abiko boina boy deux ans ça là iyo ça na champion bintu il avait secrétaire c'est pourquoi j'avais secrétaire baba sasa na za bambia kia yo binoli na mosai na ndambe bonga mobali ko sala ngai yote kana zuri kandi mobali wa kupesa na kimi Jomane le courage. Jomane toi de. Donc tu es aussi dans tes pasteurs. Attends, maintenant là c'est pasteur combien de nous. Oh. Combien de nous ma casse. On va aller pasteur, on va te le. On va t'aller comme maman dit à benga côté à Gista. Pour nous parler pour la paix. C'est de comment les petits bons pour nous pas combien. Donc on va le faire quoi. On a combien de bons de mettre au sein de combien d'enfants. soki eza na basi mpenza bamona mpasi ezala nga babalanga na ndako kiti moko ya libaya oyo ezalaka na mboka ya libaya mbeto eza te ozakola ndeni nazwi bateme na beteme teyani nazwi bateme papa vie oui bien sûr baye na ye tobondela mpona moto wana après 1h30 matériel elekaka nango tomona bato babanda bien mais fe na bango esukaka mabe vaut mieux kobanda mabe kosilisa kitoko aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mamaka nde elobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisikana elongo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, Dieu lui ferait une aile semblable à lui. C'est une façon pour moi de vous dire shalom, fidèles téléspectateurs du Nazaréen, partout où vous aurez l'occasion de suivre Maman Mariam. Dans cette grande émission que vous aimez bien, Mozindo Amotema, je vous salue dans les noms précieux, merveilleux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Laisse que la paix du Seigneur puisse habiter abondamment dans vos maisons. Et va dans un menu. Nazarene. Nazarene, comment la ligue ni mama tibana baka mapendo yetu na yenu na peut-être bota Nazarene iko na pam surtout que à la fin de l'année on a sauté pour le meilleur vœu ici quand le petit na tranche pour le kamindi ya Mozindo Amotema et na site nini Nazarene site ya bana nzambe site ya solo ni na bakata on se dira kami balete misa to dezala ka ko bele moko Nazarien 100% christianisé et bon na émission Mozindo Amotema le couple moko beaucoup na kalamida couple pastoral c'est-à-dire couple à Mosai Nzambe pour ba commoder kalamida pour mona bango ensemble la maman za mpanzi na ngai ye pe za mpanzi na ngai mobali mama na mpanzi na ngai mwasi mais ya mwa to dona beaucoup misanza komba Nzambe na bomo wa service ngolo mokolo alelo tozo pema de se mouvoir, de se compter parmi les vivants. Il y a des fois, aux hommes de Sénaï. Maintenant, les agafasses n'ont pas beaucoup de Nzambe. Na cantique oyo, Alain qui a la télévision, les assis ma caméra, en même temps, il y a la technique, les lois à cause double voix ça. C'est parti avec la réalité, nous parlons même langage. On y va. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo.
Kakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboye, salaboye. Assis sur son trône. Salaboye. On y va. Assis sur son trône. Encore. 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 Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Assis sur son trône. Afandi, 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 afandi. Assis sur son trône. Fandi saye, fandi saye, fandi saye. Nazo mono te tika Yesu afandi. Afandi, 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 afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi, afandi. Salaboye. 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 Gatela Yesu le sako. On y va. Gatela. 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 Kaka. Kaka. Yambalo ya taba ministre bakokata. Nazolo bakatela yelo sako. Katela yelo sako. Katela. 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 Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Salango boye. Dose. Tolobi a tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Ata ba ministre bakokata. Ata ba généraux bakosala nini? Nalobi ata ba ministre bakosala nini? Ata ba président. On y va. Merci Napoli qui était bisika bozala banda pour surtout que donc pousse na pembeni penza pour clôturer mon boulot pour saluer lundi et puis pour bien sabino kaka na bangulo ezo ya ka lungi to ma 2020 na ngolo za mito ko tapeta ko mona ngo to bina ka toni album surte we simbi Kinshasa ba kiso ko ngoli kaka ba shena kisa Kinshasa mama tipangie wana bana mike tone kaka bana to so on le kika na bana beli tu ko ko pete zamba kon penza ezo ka kone penza mama tipangie ma pambola mutoka na pa ko na ote kenye de la pan ko mo sam pita de na ko ko ne be inviter na ngamu ko la ko bana na bosh na ngai na beno couple Dibwe papa Gustave Dibwe na mama Yolanda za pembeni na bana na papa Shalom homme de Dieu. Shalom merci. Comment ça va? Un mot pour la balade sur le bali bosso la site na biso ko bana bango nini. La voilà ça c'est mon délai ba mina émission nini. Ozindo a motel. Ozindo a motel ma. Oui. La présidente nationale de la bonne. OK. Na mon parti la ngalo boko ba za mama Yolanda de bon molo ne papa pasteur Dibwe na bi Shalom mama. Shalom mama. Boni. Kimi ezali? Nazo kozo bapena kwa moko neti ya kubanga ni lelo vero yebana. Voilà baby spécialité à mo zinga motema to lobi sisaka babala to kundo lisaka bango tamusi makamususu o babeta ngote ezala ka sekele ya bango mibale melelo o penza bakolo bango au vie et aussi de tout le monde. Papa Gustave Dibwe na moni mama za mpanzi nanga même si on a laissé OK est-ce que vous avez marié pas voilà ya ngomba yo la kisa yo be voilà dia César on a penza to linto probete la biso lisolo na nous banda kande ko do mama Yolanda ako makolo na yo c'était quand c'était où la circonstance c'était en quelle année dites-nous be banda kane ba début na bino ya bolingo. Merci maman. Cela dit là et ça n'a pas de problème. Wana zoloba Quand on a traversé ça, on a chéri oui, attends, on a résumé. On a résumé, je pense que on a parlé d'abord de toi. Parce que ça n'a pas de comme c'est le rôle de papa dans le film global.
Merci beaucoup. Il faut pas là. Mais naibisi muninga nanga waza musana nzambe abisinga te obale ya malamu. Il faut obondela nzambe. Apeso mwasi. Mais na kubondela na linga nzambe na kisala la kisangate. Mais pour la jeune pour accompagner, tout ça les prières. Obondela ndeko bakamibandaki. Kaka prière wana. Je crois deuxième jour, la prière, les gens étaient là, ah, dans mon vision, dans mon sœur, dans mon solo, mais tu as repassé dans la ville là-bas. Surtout que, on peut te dire solo. On peut te dire, on a un secret de Dieu. On dit ça va, tout à l'heure. Jusqu'au jour où tu veux prier, pour la vision, on a la tête du bail, maman de la Takadiana, pour servir en andam. Voilà, vous êtes église mon corps. Vous allez l'église mon corps. Et na kende kosambe là, na motema nga moko. Et ça nous amène de ceux qui pendant moi sur la cisaille. Nga na kobenge lobi. Na kopesa invitation pa na biso. Na masoto dawe bisene ça na mukuseka mamodo. Na lingi tobala ye pas pesa nga réponse ka moko na lingi bana ko na vision na ezayo na kata na église on a va passer na église na JPC na IBC à Bibo. C'était où c'est là niveau d'accueil vous avez na mouvement na cité Bethel na biso ya université na Chikama. OK donc c'est pas on se bat en mouvement bote ba la biso. Ouais merci mais la putain na maman la sœur ABC, ça va. Donc, à 10 heures, on va dans le salon, on va saluer la vitrine. On va nous à vouloir à Dieu. On va nous porter à côté. Il y a un billet. Il y a quelqu'un qui m'a poussé. On a cette expérience, on va dans les amis à monter. Mais c'est quand mon côté. C'est parce que c'est un ami qui soit bigo, n'a que me correctionner les aïeux. Soit bigo, boy la boy, deux ans, elle s'en va. Iyo. Elle s'en va maman, merci. Au secrétaire, il doit être des alacas. Il doit être mon prière. C'est un test à sa bête, ma chérie. Voilà, maman Yolande, voilà papa à Bordeaux, Malamongo. Et Malobalina, il s'est dit pour on dit Makana Pété Boy, Iyo, pour le bio qui Iyo, c'est vrai ou faux? La réponse à la question est les années à Iyo. Parce que dans j'avais des critères et je m'entendais que si c'est l'homme de ces critères-là se présentait devant moi, donc c'est celui-là, maman. Quand je l'ai vu, il m'a regardé, malgré j'avais aussi des prétendants, mais dans mes rêves, je rêvais un homme de Dieu. Et surtout, un Kassaïen, mais un beau taman en mouvement, il était à la chagrin ou bien qu'il il avait ces critères-là. C'est pourquoi j'avais ces critères-là. Maman Yolande, bakritère azaki makasi mosali na nzambe basali na baza bambiaki eloko loli na mosali na nzambe baza basule esimaka bango bataka na mbongo te bango kaka bible donc kaka bosible mosali na nzambe ndenge Maman Yolande. Oui, c'est vrai, parce que même ma famille n'était pas pour nous. Il y avait aussi deux hommes qui étaient venus devant nous. Bazaki na bambongo, mais moi j'avais mes raisons. Parce que ma mère avait suivi des choses qui me faisaient mal au cœur. Mon père avait beaucoup d'argent, mais il n'était pas chrétien. Ma mère a beaucoup souffert. C'est pourquoi j'avais pris cette décision-là que lorsque je vais grandir, bon, et surtout quelqu'un qui connaît Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc, on peut faire ça, c'est pourquoi j'avais dit. Merci, pasteur. Voilà, maman Ndima qui était. L'impression de la qui n'est bon, dans la race, on a fait une maison à Saint-Denis. Dans le Mutassal, on a mis un maison à Pillin à Olong. Vraiment, je pense que M. Esca, vous avez un mandat aux accords de Sabine, au plus au Badek, au là, vous étiez ensemble dans une même église, c'est ça? Oui, et puis, son adresse, c'est là où je suis, peut-être, je m'en ai le gouvernement. Ah!
Tout le monde est de donc naye musika te pasteur yo balobakata balelaka na molayi ya singo bakangeli ye ndenge musika te musika makambo ozocontrole okoyeba ndenge ekelaki te ozuka mwana chorale bakoriste ere babele kokoma ti na suka tokei alors et puis na JPC azalaki secrétaire na biso le Saint-Esprit alobelanga de non ye et puis kotala ndenge tomanda kosedone na makambo na Nzambe vraiment ezalaki plus compliqué wana ntango bolingani okendaki kopresente pasteur na bino titolobake nga désormais na pointe ser Yolande à l'époque aza bolongani nango mpe bonosangono na encati nini bon nga sikoyo temake toza bagene moko mpena pasteur banotela biso makasi na ntango naki kolakisa pasteur kombe bino lisusu kombe bino makasi obandeli pasteur elobateo batalika mamabi abenga kotana gista olobale mpona pembe abete mwana kosala bongo te moni yo ngani baposibilité na yo mwana mwasi mokokano ye te oza na avenir mais pasteur ebe te kelisi na bete masona ntambe ya cet esprit asa yanolaki yo natalisie mais par rapport à ok betape na bino na fiancé elekanaki ndeni mama Yolande ntango bondimani ndenge bozalaki nani basheri boboza evolueki place moko bata na bino ezalaki ndenge nini bozalaki komonana ndenge nini et puis qu'est-ce qui s'est passé par après papa yaki na bafamille na obie bolatika baalliance bosombaki na zanu bamona bino kaka mari et femme beta na lisolo baetape elandanaki ndenge nsima yo kondima papa nisa bozala prétendant na yo okendaki église parce que bakitaki na famille na biso bakitaki nano na bapara basololi yave de condition kana bedone par après bazongaki mpona korealize bacondition bapesaki mpona koloba badote biloko nyonso basengaka mpona mwasi bayaki bapesaki nsima baprésente biso na église nsima nango baprocessus ya église bapamboli bapara bon na profite kokuna bino parce que boza mpe bakasaye bino somi balobi na kasaye basengaka mpenza kodoti ezalaka liste mbala moko neti doti bayebaka bali mwasi est ce que kodoti mpe ezalaki na oyo ya bino non na pas de bagote bakosenga kaka biloko esengeli mpona bagoti nsima nango na doti ezalaka mpenza bagote biloko si sova ezaka bantaba ya bagoti bilamba radio soit télévision moto moto asengaka na ndenge na ye nsima na doti esi biloko ezalaki exagéré te oyo basengaki baserviteur na lepoke asengaka bango exagéré ezalaki avocate na eske kotelaki ntango baosala liste wana mingi nakotelaki po puiske azalaki mwana nzike azalaki na bagoti ye papa nakotelaki makasi bango bakomplike na bango bakokende makasi pasteur eloko mwana etiki kolika bango bakobala mbongo akobala ozwaki wana lobala na kilo baprofite mpona sele bajeune baza convaincu te bajeune bana kondima te biso babolongo nde balela biso tata te mama te balobaka ntelantela po tata te mama te biso nga mpe na mwana église bana bakola mpe na l'église mpenzaki na l'église possibilité ezalaki te natalaki bajeune mpo baza na batata moni jeune te baprésente ya bali jeune mosusu basali ba mariage je me suis dit mais nga siko so tata aza ndema tata na nga mabolongo yango mabolongo nde bali nango mwasi mpe nzambe azwi possibilité benge monani tobala na voie légale nzambe azwi loku nde balobaka bonne uniforme otika na nyongo adoti te omwa nini opesa nsima apesanga nano mwasi nango eza te nzambe azwi lokumu nzambe azwa lokumu koyano tobalani bamoto bazwi esengo biso mpe tozwi esengo ezalaki na ane nini wana ezalaki na 2000 ane 2000 tobandaki déjà na biso déjà na 98 tosali ba bon 98 ezaka koyeba na église koyeba na église tosaka site bandosambelelo na central biso na chikam soki na central akiti siko na selile na biso
Allez, tu vas venir par les visions de même. Numéro 9. Officialisé makambo nyonso mpenza nde na Numéro 9. c'est-à-dire lelo esali 20 ans voilà jour pour jour ozala mama yolanda n'est-ce pas et passer Gustave yo na jeune âge wana ozili koka mokumba ya kofanda na mama à l'époque faisait quoi quand mosala nzambe bien eloko mosusu banda kosala po osi bokoka kobika na ndako wana okende ngeni komo banda konoveni mama puis D'abord, nous avons félicité. Je me rappelle ma consultation pour Kozaki. C'est un voisin à ma casse. Avant, ça nous a mis étiquette. Et toi, papa, tout le monde a cherché une invitation à Mouchimane. Papa, tu as fait un Mouchimane. Tu as fait un tiré la balle. Tu vas la balle de l'eau. wana baleki na yo Baleki nanga. Biso mo na kwa baganga na baleki. Pe na kati tiki bala moko, anobe ta libanga. Ngana mi formé nga moko na diamant. Nga batangisa nga diamant te kaka na esprit kinois andoki na bacontoire ti moke moke ando so bon mbika na so bomba te na bando so bapeka diamant. Na so matsanga ngana ko signer cho moko na tango toza pe na fiancé sur la senti que non il faut na bala ye. Na bengi abi ete do mona na matsa pantalon oka sele sebele na koti na ndao na biso ya pantalon atanda na se atali ngabi oka senga na ngeke kona ba pantalon adomo wana kabenga legi na nano atiba ngo babi oko vinyo sango abite do wana lingio na bana donc ya mwanza na makasi na mibeta kidenge ya bero mwasi na wotiro dans le passé, nous avons samedi à Jaman, et dans le sécurité à Montréal. C'est-à-dire que je prends. Moi, je vais vous dire que je vais vous dire que Ovino na yoga bakaze beba bobotaka mpenza mingi et puis chez vous la polygamie est autorisée parce que vous n'avez pas pourtant tout la question que tout na cité lokola aza devait être assigné pour moi. Comment madame Nanga papa avait plus de 5 femmes. Donc le pas la mission ezali kamuki eza tambote un homme qui se respecte on a eu cette famille mondiale il faut pas la je suis un chrétien. Ok, mama lolenge nini omikisaka journée na yo na mosali na nzambe parce que nayeki bamama paster mingi nalobi yo te antiaki eme nazo epenge eloko esalema bamama paster mingi bayebapena kosupe na bapapa na bandako te bango basaka longa baser baza ebeye na église osala molongo lelo mutakofuka bilamba ser kingani mutakorepase ser kingani mutakolamba ser kingani est ce que osala mpenza kosala na ndako lokola femme comme ménagère dans ton foyer maman Yolande. Oui, ça dans mon femme ménagère. Comme jusque-là, je suis toujours femme ménagère, nous avons salaté. Donc, on a oublié à Isala et Boutina Mabona. Isala Bandewona, et nous avons été dans la. Donc, il faut que moi, je ne peux pas la servir dans le poignet. Les Azawana, Banda, Azwana, Atali, cuisine et Outawabi. Donc, on va aller là pour ça, on va aller au Moutina. Yo kuna kubalamba moko na mikumba baleki bazala combien 9 na ye moko c'est-à-dire ye na baleki na 9 non c'est na charge na oui okokaki bono sa bomba kana ite non quand les gars où je suis venu chez papa na ngaza kina basi 7 les livres ni babota que 5 babota moi je suis le de la famille je suis habitué mais akina bandeki ebele. Quand il a posé la question, il a que je suis habitué à ça. Donc, pour la base, il y a des bases à regarder. Les gens qui ont vendu la banque, ils ont vendu et surtout les gens qui ont ticket. Les bandits ont la banque. Pour ils se partager. À l'église, on a parlé qu'il y a une place
bandi obenda ye nde oblige akende ndako alambela bango asokolaka bango soki toki ata sura ya bagene ozokuta ozolitela bango bilamba nazosokola bango ma ebandi opesanga eza mpasi na motema c'est pourquoi ata azalaki na makoki te mais motema wana ebanda kosala nga mpenza mpenza ndenge ndimaki efo nasunga ye mayola lelo mpenza moto ayebiso aza na baleki nef abimisi bilamba ezaka soki na 3 pancalo nef baleki na nsima po ndenge okotela libala modele wana obalaki par défi ou bien par vengeance ou bien nakokima eloko moko epa na bino non mama nabosani eloko moko nayebisana kani ndenge ye mpe asambelaki nga mpe yakosololaki na ye nakenda kosambela nazalaki deja na bafiance moko ye ayebaki ye azalaki mwana makambongo mwana molenga mboka soki bato bayebi molenga mboka mais azalaki bwanamiste donc ntango ayebisaki nga foi ya babwanamiste na yanga chrétienne abanaki bato kokenda elongo te ntango namoniki aza moto tozopartage foi ya molenge moko c'est pourquoi je me suis engagée malgré azalaki na bozwi te ata oyo azalaki fiancé liboso abanda kokritike alobi anaza fazerte yo mpe mwasi kitoko moli akosalela nini nayebi nde azalaka kana kita à l'église na bango chaque jour nalobi eza information ezopesana te église oyo azalaka wana nga mpe ezalaka nayebi nyonso wana moi je ne suis pas l'argent nayebi ke papa na nga azalaki na mbongo nazalaki aime je suis kate chez lui mbongo na yo mpolokola naye moi j'aime souffrir mais avoir la paix lokola moni aza moto akinya nayebi ke un jour nzambo tozosambela lopango na biso naolia bakiti na bamesa ata nya ukondoko namona yo natya yo na mwamba na minute oyo nakata mpe na katikati ya saki ya fufu. Oui, allo est-ce que tu bonjour Boni eloko te oyebi ke ya modero aotravaille te mikolo donc nde toza na biso yo galère na niveau 0 tosala boye ngai naza na mbongo vraiment mingi te mais nazotiela bino mwa moke oyo naza nango na agence moko boye Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh maman comment nde bongo donc yo pesa ofuti mbongo kuna partir à poto biso toya tozwi biloko nabengi ya Scotty agence mo efungami kombo nango Nazareta. Nakufi agence lisusu nakesa su mulongo kuna kuna eza mamba mulongo te ye esi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko olia tika boyeko yeso mona makama bongo na monte bato bapesi mbongo kuna bino boke récupérer biloko olia na agence ezalaka mais yango ebandi mama leki na ngai yebisi ngai me na ndimi te nalingi namona kimona mbeso mpo likambo boye na monde nani esalama te mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique oyo ezali ya distribution ya baproduits alimentaires tosali po tosunga bandeko oyo même baoyo baza na peu de ressources comme on a bandeko nango baza na niveau ya Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, ndeko na poto kosunga yo aozika biloko kolia. Maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikolo ebele awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta eza esika ya kobunga te, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez nango, vous avez 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Sarita qui dit sérieux. nakepe na sambeli ntango nasambeli namoni nzambe alakolaisanga na vision oyo ya liboso azalaki na motuka azoya amelinga
ntango tozokende namoni lobwako ekatani liboso ntango lobwako ekatani motuka elingi esote ekoli na lobwako moto wana akatani makolo me nga na sote natikali nsima ntango bato bazoya mpo basekorir ye bamemi ye bakatisi na ye nga mokuna nga natikali ngambo bake na ngambo kuna siko nayoki mongongo koloba lobi okatisa te soko olingi olanda yo mpe okweya na lobwako natikali nsima balobi tourne ntango natali na nsima namoni papa Gustave ayebisi ngai yaka yo landa nalakisi nzela okoki kokoko ntango tobanzi okende na ye tokende na nzela moko mo moke ondire na kati ya zamba tozokende totamboli makolo na kati na ngai na bandi oyimayima nalobi zambe nzela ngo bazomemanga nga motu nazali na motuka siko nazongi makolo natamboli na lembi toke esali distance donc on dirait ya semaine mobile nsima nango nde namoni nzela wana ebandi ofungwama nzela ezofungwama ezofungwama ekomi neti boulevard wana namoni baboutique bandako ya minene siko na bongo wana nazomilobe siko po tokoma ndenge nini totamboli boye nayoki mongongo ezoloba omoni marche esali seke moto esengeli otambola na ye oyo me okomona mikakatano ebele kolemba te wansellement courage liboso wana okomona ozomona liboso yango wana fortifiakiwa mpona sangage amen epuis omonaki mikakatano yango mpe ndenge omonaki na ndoto mama ebele soki eza na basi mpenza bamona mpasi ezanga nga babalanga na ndako kiti moko ya libaya oyo ezalaka na mboka ya libaya mbeto eza te ozakola ndeni bon camarade na ye ntango amonike na ye na ndako akabeli ye mbeto éponge eza mbeto te éponge ya mwa moke nde tobandaka na éponge yango batei na église nazwi éponge nake koseme mpona baintercesseur balala bandi kolala na etoko mpona na ngai ya liboso na botela ye na etoko esika towana ndako tometana yesu maboko makasi esika botolanda biso vraimen oyo nde bozinga motema mpenza ya solo loba mwanda mama Yolande bolana etoko osemeka mwa musu wana kaka nasembe musu wana nalobi nzambe nayebi ke na libota na nga balobi ke nake na solo nayebi te soki na kosuka ndenge mais je te fais confiance lokola na ndimi ke aza mosali na yo bible elobi ke tu trouve une femme trouve le bonheur c'est que naza bonheur mopanzi na ye ntango tokokoma ensemble nzambe akopambola nayebi etalelo nalali na etoko lobilobi kuna nzambe akopesa biso mbeti nda napesi mbeto bobi apesi te mama ya kitoko ya kitoko ozeka esepa papa Dibwe très à l'aise azoleo déjà combien de bano ata moko te bandoko abeta ombala kondo ana betana c'est vrai ça papa Dibwe nazongeli yo vraiment oyo boya mosinda motema je pense que esika mozongi na biso bandako eza kosepelisa bino ndenge toyokaka lelo nazopote nase déchaîner peyana bakeso elekalekaka na motu na ngai babaka bino bakese bozala na dikatile makasi boconsideraka mwasi te bomonaka mwasi lokola eloko baba kintu chana ndetese na lelo malamu chanana epa na ope eza le même cas pasteur bino sitolobelizambo osakakana pene eliana azana ata kofini ata kobeta nana benga na ye tata bango kende na lopa na bino biso mbi toza na ye nzala ezalaka ensemble esengo ezalaka ensemble wana eza commentaire na bientôt la 20 ans plus de 20 ans na mariage nana beta mwasi te l'expérience kunene naza nango nana benga na mwasi te tozalaka ensemble biso ezalaka kime na kime ebabaka numero ensemble place ya mama olapaki mpenza ngai liboso ya baboti base na nzambe kutime eza na makasi obike kutime eza makasi bamosu bakota te église na kutime nga nazwi combat na église déjà moni comment toi tu dois aimer la femme comme ça pourtant moi na moi c'est Gustave même les collègues serviteurs batelemela ngai babeza abomination ota mwana mwasi je bénis Dieu je te fais bato nyonso balobaka mabe ata bazala mikolo
namonaki balandaki lokolo toko wanga na teke Gustave Djibo le petit David atangisaka nakotisa mpo basika omwe mene moto yango ovanda mwasi bazolia kasi moko bazotambola esika moko bazovanda bazoseka malamu wana bato ebele. Je me rappelle l'autre fois toti kotambola omoni bakosesema na kisasa epana biso na mbongo na soma osimba mwasi boye zaki mbumba me mwasi na ye sikona to toza na mpoka nasimbaki ye o nakuta na serviteur de Dieu na nzela amoni na kofami deja Gustave asimbi mwasi na loboko donc ezalaki mpasi akabeti lisolo tout ça mais par après kaka bato yango te emelanga namonaki jour moko papa dola mpe asimbi mwa kapi na loboko ndoka Gustave asalaka tokotika na vite donc même moi net mouvement sika na cité bete sika lelo continue kaka bongo tozali muta liboso ofungolaki nzela wana moto akoboya te toza na média wana pasteur Gustave à l'époque mpona kosulinaka kozali bakokosulina balobaki ya tant que touriste et puis par après okoma pasteur ndebosama lisolo okomaki ndenge nini no papeno pasteur bon nga mpenza na kota bawandani te mikoteli te nga nazwi bateme na beteme teyani nazwi bateme oui bien sûr na mbujimali par le référent de Frédéric Kalo alors madame en état de moi naza président choral mais je mona kaka pasteur nanga papa nanga molimo yesan de l'heure parce que nous sommes en train de nalingi okota na intercession nalingaki intercession te namona mwa pasi nazaka na permanence kuna tout ça donc on va bien preuve de l'ordre attends pour la longue intercession et la chorale na kota intercession parce que venu comme aller malembe il y a tkala na chorale ça me dit que tu as besoin de bala to bala ni on t'a la intercession même dans la chorale mais nous nous avons avancé pour voilà na kotuna nanga esikalement voler muto répondre que baita par comment ndelo koma siko lelo musai na nzambe nje parce que le pasteur oui lui ça merci attends évoluer que na intercession nzambe penda je monga fongoli na miso ala kisenge ko mo munene amona cadre na miso aseli Pablo Bonde pour la vérité, nous avons Bonde pour la vérité. Il y a ça mon cabinet, mais Bonde pour la vérité. Il y a ça mon Bonde pour la vérité. Il y a ça mon cabinet, va insister. Attends, le tombe là, on prend Bonde pour la vérité. Nous avons pas pas moi assez. Deux personnes qui sont là pour nous là. Mais moi télé c'est sous. Attends, la télévision tout le monde m'a beaucoup. Pourquoi les sous? Dans mon cas tombe. Vision de venir tu l'as dans ma case. Dès que le pasteur Roger a été braza, il a dit papa, pasteur Bilon, il a été intercesseur, il va se mettre dans le salon. Dès que papa a dit non, il a dit intercéder dans le salon avec le salon. Il a la campagne de Valaiso. Il y a eu des gâtés, il a dit mais il a dit en pleine campagne. Avec le bateau de dans un point monté à Mata. Le monde pasteur wana pasteur Roger a vu ça a vu ça il nous de côté c'est encadré dans mission autre là na abi il nous interpréter ce qu'il y a eu na bien que nous pour être modération dans la salade la campagne on a tiré et c'est nous ali cette espèce de beranga quand il sa vision il va laisser sa vision on va que tu ne pas dire au faut qu'on mais tant qu'on ça accomplissement de l'amour maman à combattre la bataille de la chair nzamba kiti sa fa mono no monate bat makangwama na mululu wana sangoke papa nanga elekela ki dans ce qu'on peut sérieux avant de bien na pembe pour votre information je suis parmi les jeunes qui ont fait la fierté de péter la bouche autant va balé. Mais ça, tout ça, qui m'attend à la diaspora, la diaspora, je pense que vous reconnaissez encore. Voilà. Alors,
papa bandi kotesenga na modération maintenant beaucoup apesi un peu la terre. Je me rappelle la terre sur le chemin de l'Emmaüs. Donc quand tu as fait sima qui va te mêler, papa pendant mon moment à ça qui est pour le bon là. Là ma conseil là tout est parti de là. Voilà là où il y a bon pour se prendre mais c'est mon bureau pour mettre un peu ma solo en bon na mon sindo na ndenge au communion. Ça me fait plaisir. Passer l'histoire avec les 6 enfants là, on a vu que ça sur l'histoire diamant, tu sais quand on s'ala ensemble. Au poka, quand ça va na poka la banque na hésité. Comment on va voir ça? Comment on a naza na kusala commentaire. Tout le monde nzambo. C'est pas qu'il faut comprendre malade. Ngai net madame na mena zala mama za mama na zana. Ebi kwa sasa. Ndio nalina ukombo ndio bana. Ndio kama ni mama yule ndio bena rekomenda. Ndio la mama ile ndio mama. Mami. Mami. Donc ndenga za na dit que non. Kwa mfanda. Donc des athées nana vivre comme c'est calme. Je me rappelle l'autre fois. Et ça il s'est bon avant scolaire. D'abord ça c'est mon comme mon parce que notre vie c'est le bilan. Mon papa Moko, c'est un grand. Il s'en a le nom de Lukanda. Maintenant, il m'a prêté le Goma Boujima. On va nous demander. Abi Lukanda pour la Abinen au foot de Luka. Et puis après, c'est un abîme. On a dit 30 jours, comme ça, Lukanda a 30 jours. Lukanda. Et puis la salle a folie. Laquelle pour Lukanda, on va pas caloter. Papa Kalochi dit à tout à format. Nani Fodj, na makambo diamant. C'était un baron. Il y a avec Nicolo, on avait des chaussées. Un bougement. Alors, attends, on a le pan, on a, ils appellent un foutu mon assez. Je m'en vais ça m'a dit le pan au Pouvan. Ma tenue, je passe à la bourre. Je cours lundi, ça c'est son corps. Je vais aller la classe lundi. Il m'a répondu qu'il n'a pas parce que pour la demande à foi, tout va prendre dans la main que nous avons entendu. Qui t'a dit que les lundis dans la classe Atta, institution, tout ça, qui était attaque à Yomo et son commandant. Maman, la zone sur les mardis, dans la matinée en Gomba, je dis, on doit quitter en Gomba. La tika elle est coûtée dans la côté. Elle dit que les questions à Kessiko, elle me met à Gomba. Parce que tout ça, les jeunes, mon côté n'a jamais, pour bien pécher de son côté. Elle n'a pas de son compagnon. Elle forçait. Ah, il y a les autres. Il y a les autres. La table de sur laquelle je peux voir l'autre Sanga. La moi tout 20 ans en autre temps. Attends, la commune, on ne va pas aller. On a un sur papa. Si on n'a pas encore organisé, il fallait manger. Le tout est payé. La limite dans la porte, on peut rester la télé. Et si on a matériel, on a ma salle à souper. Qui met peut-être papa Moko. Elle est un référent. Aïe, on a le Kouloukayo, on a eu du voyage. Mais, tu as un mot à Guido. Lobby, maman, parce que vous êtes dans la campagne, on a ça. Après, c'est un mot qui est dans ma propre mot de pays. Pour vous dire que dans le temps, on a commencé à la à Tongo. Jamais qu'on a eu ce col du Cameroun, on m'a dit, il y a une classe. Attends, je suis dans l'église. Je croisais, papa m'a dit, vous allez venir dans ma table. Mais, papa, non, il y a eu un papa, par notable à Boujima, que je tais les noms, qui n'a Kabila le père. Tu connais? Tu Kabila le fils? Non, le fils. Kabila Boujima, je crois, président Sazongaki, il y a Tigalaki. Mais dans ma table, on va mettre le solo. Le solo, nanga et bétéké dans moto makasi. Parce que la monde de la Kabaki, dans le mouvement au Kofaka, nous sommes plein de culte. La cellule, nous avons cambié la cellule. Nous avons ambassadeur qui après 2 heures de temps, nous avons demandé déjà dans l'hôpital, par exemple, on va de la bague de Nandam, le bateau va taler, ah, papa Gustave Yohana, Baye Naye, le monde de la pour la moutouana, après 1h30, on va passer. Donc, en résumé, le pasteur, pour Thérèse Angonga, c'est la robe à Bolam. Malgré que Moussala, Moussou, il y a des amis qui ont été jour au lendemain. Moussala, on travaille dans la CTB, il y a des témoins. Moussala, on va l'église de la police. On va aller à Moussala pour professer.
baprofese bani kutu mpona moli batelemeli yo ata na kini ezaka bozo kobandika mosala lelo ba kala te nango osala na ministère ya urbanisme na bio toza de trois pasteurs mais bato bazobisana yo kosala te yo kende tous les jours ezaka bongo mais bapasteur bazondima bango baondimanga te tokende na nzela baprofese mais na ntango nzambe asalanga nyonso okende asala te mais Dieu pouvoir toujours Oui, pouvoir, il s'appelle Jéhovah Jireh. Maman, on a des tâtes, mais on va la c'est vrai. Nali pas tous on a année na maintenant pour na beaucoup qui négocie officier de l'état civil n'est-ce pas c'est mal civil. Oui. Puis il ça passer dans un papa mbola pe bino. L'église na bino tous on appelle la mkolwana. Et dans la date ni. C'est la date le 9 septembre. 1900 dans la 9 de 2000. Mayo la dexanga na malba oyo bikisa mkolwana bina. Zomi sana wa bikisa ngazama wale wana na tango loluba ano ayena loboko nozolakisa papa Gustave yebisaka maloba oyo olobaki wana peut te rappeler de ça lobango oloba eni nyonso pa nzambe ezala bolamu ezala mabe oyo tokopartageaka biso. Amen. Parce que nous avons côté na yo malobani ni oyo bisali penja oyo kusele bolingo bino na mama Yolande. C'est quoi que tu rappelles? Ce qu'on a obtenu la mama Yolande. Alors on a maman là. On est chez on est à Bénin. Donc la table blanche les à la petite dans la molle sont toujours ça. OK, donc c'est mon bon ami non. Maintenant, moi, je vous déclare, je vous déclare, mari et femme, de voilà, on se réjouit, c'est la mère de l'émission, il y a pour le baiser belé, couple, balé, pour mon bazin à témoigner, c'est que attends pour yo, comme moi, maman, avec la cangaille. Là, on a une émission témoignage, pour pas péter la petite, pour la musique. Maman a dit que le maman mon cœur balai volant les topos mais le haut ça c'est bon côté on est au revoir timing hein d'être na ma caméra avec kakala ba beta bisa on a mon zindo les ba loko ta bango de zéro ne ba comme de l'eau n'est-ce pas passer Gustave pour doit pinata pour beta biso masola on a mon zindo le na maman zonga la paysage je pense que bien te bonne société et pour la bonne rapazage juste ba voisin na ngai awa bisika na zone na lingo la bonma maman tu vas rappeler les bakno tu vas rappeler ça la bonne représentant c'est pelaka na et pour la autre plutôt tout dans le basso pour le passer ça on va balandi dans solindi ba fiancé mon boy ba comme désespéré moi ça tout attend pas bien matériel ah bon donc il va aller l'autre côté azo mona lobby les ta les présents ou alinga rompre qui fiancé parce que voilà ça na incapacité de doter moi si au bana ba couple mon boy le lengo ya ni comme conseil. C'est le concert qui est dans la couple de la fiancée qui non, tout vise à bien matériel. On t'a posé à la pambe de l'homme à venir aux avocats. Nous sommes tous en train de tout le monde est là. Ça va reçu. J'aimerais que son maman Hollande comme conseil pour la maman père pasteur pour un couple au baliba se déchirer parce que bazomon a incité bazomon a que en tout cas il aussi maté bazomon a mon bal au vélo côté azo quand ça même pas moi au sala pour ta pamba moi ça habite yote au balene parce que pour je pense que le cas qui n'anzela conseil nga na kopesa conseil mingi ndenge napesaka ata bajeune basi ya église nanga nalobi mobali eza oyo ezomona na miso te senga nzambe arevele yo oyo ebombami kati na ye po oyo ebombami kati na ye nde okosala lobi na bino et surtout soki boza na bolingo ya solo na bomoko seke oyo bozoluka ensemble bokomona yango matériel elekaka nango tomona bato babanda bien mais fe na bango esukaka mabe vomi kobanda mabe kosilisa kitoko ndenge nazopesa témoignage nalandaki matériel tazaki mobali moko soko tali pantalon donc soki abeti mabolongo atelemi epasuki oui esila mai na makila donc omoni mpenza soki atelemi omoni mopanzi ya mopende boye me natalaki nyonso wana te nalobaki lokola je suis femme bonheur ntango nakokoma pembeni na ye nakochange makambo nyonso wana yango wana omoni lelo
makambo ekomi na lolenge mosusu. Donc oyo ezalaki kati na ngai nde nasali ete elata nzoto mpo ezalaki susi na ngai, azalaki mwana etike nalobi Nzambe sunga ye mpo bato oyo nyonso mpo ata eglize echolaki elobi mpenza o mariage oyo ekokende wapi. Me ngai je te sire ke lobi kuna bakochange langage ebele bakomi opesa batémoignage. Bajeune fille surtout bazolanda nga botala oyo ezomonana na miso te, akozala moyibi biloko ozolanda wana eza ya ye te, bapantalo azocuba eza ya ye te, okoma na ndako kutia réalité mosusu. Vaut mieux oyeba vérité, olinga vérité wana lobi Nzambe akochange yango. Sapo penda kolingaki papa Gustave na motema no mobimba. Donc motema mobimba, donc motema. Ile olingaka ndengo olingaka ine bandeli wana. Utu sikoyo ekoli koleka liboso. Tobeteli Yesu maboko makasi na banda kusika uzalo na biso bato suki awa lenki akala salinga sini kuna tango na biso koki to déborder vraiment na minute mingi. So nzamba suki to kuta na susu na numéro mususu. Mais communiquer zaka kama Mariam ndi nazolo bangona ba émission na nganyoso. Ndi mama tifanya bakata no biso na bino to koma likambo famille. Hein? Et ça lisungi c'est pas un péché. La Bible dit que demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Maman maman ko frapper na ba porte na bino et pour na kosunga vision au munzamba pesi couple piame, c'est-à-dire moi et mon mari et ya ko bâti temple pour na tina na ye. Depuis que le début est moins difficile, de nous-mêmes on ne saura pas et on ne pourra pas. Ya on to senga lisungi na bino so nzamba toucher yo, o sala quelque chose ko sunga biso, to na bosenga. Buka église to ke bandiza na bosenga ebele to sur place. Etikali ba instrument ba kiti biloko nyonso esalaka ete kilte lekana na ba bonne condition so nzamba toucher ko hésiter te ko sala biso quelque chose ba numéro za affiché na ba écran na bino to pe ko tina numéro mama Tiffany en privé et ko komela biso kaka na en bonne et due forme nzamba pambola bino dia pona yo oyo simba mpona ko sala quelque chose pona église exa église Christ sauveur d'âme. Église Christ sauveur d'âme au kalamingi te beaucoup mona bilili nango déjà to bandaka déjà ko sangana quelque part mais jour ouverture solennel beaucoup mona pe ba image ko lekana Nazaréen vraiment ça quelque chose namba ko sanga te ko pambola. Merci maman Tiffany moko bon séjour hein na fou ici que zoami vraiment hein? Papa Gilabala maman Lauriane na pesi bino mbote mingi ba maman nyoso na sai maman Madeleine Kebani maman Made vraiment na linga rabino mingi maman Foura merci na zoki cadeau na ngapena na pambolo azongi sebele ba maman nyoso maman Betiko Kele ba papa nyoso papa Deyo vraiment na pesi mbote ba meilleur vœu na bino banso ba na biso na Nazaré bozaka ba fidèle ba abonné na biso ba Nazaréen Nzambe alola apambola bino mobusika oyo tokoti na yango ya 2020. Alors to suki awa tokotani balasima na numéro mso mozina motema papa mama to sali bye. Sala mwana boy. Mukolo mama na salaka. Mwana bana Israeli bazoleka. Egyptien na sima. Ngana salaka na katikati kote shosho. Ba Egyptien bazolaka biso. Batikali to batikali. Loba Satan azana ba problème. Oh asimbi kisi. Asimbi kisi. Eli kambwa kisi te yobe ke ndoluka kisi na osala nini? Oh simba. Bien-aimés dans le Seigneur, le son des cloches vient de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Hey, hey, hey. Les Nazaréens Productions vous présentent la princesse de l'éternel Tiffany Mokwa dans l'album Trône en featuring avec le pasteur Henri Papa Moulaja et le frère Billy Bilombage avec des chansons comme Kembo Alléluia Osana na Yahweh Oezo matanga na motema ezebele Yango na yebisi yo Dajana et les quatre êtres vivants disaient Yozali Isolo nanga ya tango pasi ya. Procurez-vous massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que Les Nazaréens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Hey, hey, hey. Les
sont déjà disponibles. L'album trône toujours en marche. Déjà en France, appelez-nous au plus 33 65 93 16 781. Mamae, bateau-toi France, ce n'est pas encore fini. Comme je le disais, contactez-nous au plus 33 65 93 16 781. Une seule adresse. Au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavubu, dans la commune de Kinshasa. Que El Shaddai vous bénisse. Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble, parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle les akaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont moins souci, vraiment souci, mon côté technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons, s'il vous plaît, d'ailleurs que vous acceptez Rabiso na banda kunabino ka lo lenge tozali. Vraiment to senga na bino na bolinga nkolo, bayo bolinga ka kolanda mingi les Nazaréens. Vraiment, bosunga biso, bo s'abonner dans les Nazaréens News. Donc, neka ke komami wana les Nazaréens News parce que les Nazaréens au ya Kinshasa ne oboye ba ki liboso ezu un petit problème technique. Donc, moi et toko tsaba vidéo, il y a milai eza vraiment pour l'instant. Donc, voilà pourquoi na bolingo musalo tozala nango tosala libino les Nazaréens News. Dans les Nazaréens News nde ya bino les Nazaréens News les aka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens okay? Famille les Nazaréens toujours mais news obetika les Nazaréens News ndenge ba komi wana o cliquer na place ba komi s'abonner au s'abonner massivement donc il faut s'abonner ou puis moninga s'abonner ou puis de quoi s'abonner donc vous s'abonner massivement s'il vous plaît bible ngakolo bible ngala certifié bible ngala princesse de l'Éternel bo sala on pona bolingo nzambe. Je vous aime beaucoup de l'amour de Christ donc je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins quand émission au tali yo attaque au tali donc tozo suka kana ba minute choba 1 minute 2 minutes 3 minutes parce que moi to ke mula ezate donc ba témoignage au lanjo table sainte au landie mission ka au landa oyo attaque oyo landi ya muke oyo donc cliquez lien oyo na sewana après titrage kazo elandaka wana donc soko moni titrage na sewana au mona lien alors cliquez lien wana et vous mettez directement dans les Nazaréens News donc cliquez kaka donc au tali attaque au mona titrage ezawana parce qu'on a c'est titrage wana au mona lien final lien wana et vous mettez dans les Nazaréens News. Quant à moi je suis rempli, je suis comblé de joie pour bokozala boko s'abonner et belé ciao. Bientôt, nous commençons les clés. On est en train d'inspecter, de voir ce qu'on va faire. On va essayer de faire quelque chose. On mange d'abord ou comment? Non, on mange d'abord. On peut s'échanger et puis on mange. Moi, ça la stime. Ouais, relax. Je suis ouais. N'a vu les clips on a fait le la gomme. Soyons moi là. Salene. Oh, tigana.
Parce que si on monte bon maïlo va besoin miss. Mais oui, et bon manga miss, yo miss yo aka très clair. C'est yo montaka bien ya monta ma bé. Bino pardon. Quoi spécial ça? Et combien t'indangai? Et combien t'indangai? Et combien t'indangai? Clip. Ya. Évangéliste de Papras. Là on va dire aux assumes. Donc oh. C'est pour la gloire de Dieu. Bientôt. Donc à l'issue. C'est parti. Loboko epesaka ekopesa lisusu. Loboko etabwisaka ekokamba. Biso tozoye